Kudu filmer kire kudibiji wa kura ne biji leish. We wakumva. Eyo. Pata ni nani? Pata. Mwe mwenye ngapi? Kibangi na kudiba pene bangi ndo kemene. Ngasa kudeme de kazi. Wakumva. Ndio tushikudu kuma. Bon, nous sommes ici dans le cadre de l'enquête initiée par REBAC et la CERN au niveau de SENCO en ce qui concerne la pollution des rivières au Kasaï. Mais il y a pire que ce que nous vivons. En plus de la rivière Chikapa et Kasaï, il y a d'autres rivières qui souffrent de la même maladie, donc de la pollution. Voilà pourquoi nous avons fait un déplacement vers la rivière Chihumwe, dans la localité de Kabungu, territoire de Chikapa, secteur de l'entre Kasaï et Longachimu, pour quelques investigations et pour prouver que cette pollution est presque généralisée dans les rivières qui proviennent de l'Angola. Voilà, je suis en face du représentant Beach Benz, avec le propriétaire de ce beach. Il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand il opère ici, c'est depuis 2015. Et Yemoko Aloba, chef Ozana Maloba. Merci beaucoup. Moi, je préfère à dire que depuis 2015 que nous avons ouvert cette beach, il n'y avait pas de l'eau sale. Mais aujourd'hui, il y a eu pleinement de saleté. Mois de février, si je ne me trompe pas, mars ou avril, les poissons de toutes ces rivières émergent à cause des produits que des Angolais sont en train de faire dans les machines de minerais de diamants à proximité des ponts de Fukaouma, que je peux bien déterminer parce que à côté de la je connais cet endroit-là. Merci beaucoup. Okay. Là, nous descendons maintenant vers la rivière pour observer maintenant ce qui s'est passé à la rivière. Cette rivière a été de l'eau comme celle-ci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de même manière. Si vous avez moyen d'amener d'autres galons pour qu'on puisse comparer les systèmes. Aujourd'hui, nous ne vivons pas cette eau. Parce que c'est déjà bizarre. C'est déjà bizarre. Avec des Angolais. Merci. Bon, ici, c'est la rivière Chipumbu. Cette rivière provient de l'Angola. Ici en face, disons en amont, nous avons la ville de Fukaouma. Et aux environs, il y a quelques industries qui exploitent le diamant et dont les tuyaux de la verrie sont plongés dans la rivière. Depuis le mois d'avril, il y a eu mort de poissons, de reptiles et de tous les animaux aquatiques. La couleur de l'eau a subitement changé. C'est bien avant la rivière Chikapa que cette rivière a connu cette métamorphose. Donc ici, nous sommes à peu près à 100 km de la rivière Chikapa. Et lorsque, en parallèle avec la rivière Chikapa,
Nous sommes aussi en parallèle avec la rivière Lumbembe. Lumbembe, qui a subi aussi la même spoliation. Donc, la pollution, pardon. Et voilà ce que nous pouvions vous dire sur la pollution de nos rivières. Il n'y a pas que Chikapa qui est concerné. Ici, nous sommes sur Chihumbwe, qui verse dans le Kasaï. Ça signifie que l'eau qui est consommée dans la ville de Chikapa est déjà polluée. Parce que la pollution étant déjà en amont, et là en aval, la rivière Chikapa aussi, la rivière Kasaï est contaminée. Donc on doit faire attention avec l'eau de la régie des eaux qui est tirée sur la rivière Kasaï. Chef, na évité okozala na maloba muke pona ba oyo bakolanda biso. Oui. Pona mai maloba ya koyebisa mokili boye. Mai oyo Nzambe mutu asala yango. Asalela yango bangolais ni biso ba congolais te. Asala yango pona population nyonso ya mokili. Mais bangolais bisika mai ezo wuta. Basi babebisi mai. Mai nini? Loba kombo ya mai. Mai oyo tobenga yango Chihumbwe. Oyo eza Chihumbwe. Bani nango na kombo ya Chihumbwe mokili mobile. Est-ce que yebi société moko oyo eza na Angola kuna po toza pene awa na Angola? Ekozala kilomètre combien awa na limite ya Angola? Bon, awa na Angola soki ekozala ba kilomètre mingi, soki na kosi te ekozala 20 ou 22 awa na Kambinza. Donc mboka oyo eza mwa pembe na biso na mwa pembe na mayo eza Kambinza. Nde eza mwa pembe na Angola. Kambinza nde babengi. Tokozala na bango 20 ou 25 si parce que je n'ai pas calculé mais ndenge na yebeli bato bakendaka bazongi be soki okeka na mai oyo kaka okokoma buto ekokomela yo te. Nde tozoyebisa bango boye. Sikoyo, est-ce que yebi ke izine moko eza kuna likolo oyo ezosala? Oui, na yebi yango izine wana ezali pembeni na po ya Fukauma. Vile na bango après Dundu oyo ezalaka na citation ya essence ya kosombela comme moderne ezalaka kaka na Fukauma nde to bato nasina mona ville wana. Nde pembeni nango wana na po nango wana nde batie ba engin nyonso lourde pona kobebisa ba mai koboma bambisi banini ezela omona ndenge omoni ke mai eza beba na changer yango omona nazomela oyo nazozwa oyo natie awa siko mutu amona mais biso tokoli awa naza koloba boye na ndenge ya nazali mwana ya mai oyo na botami awa nakoli na mai oyo na yebi yango bien. Depuis tokola totikala komona yango boye te tobanda kotia yango na biloko ya boye epesi kaka la même couleur sikoyo ezala na mela omona et puis soki na nyati na musindo wana bakokanga ngai liboso ezalaki kokanga bato te na mela oyo na change wana pe na mela kango sote nakoma komema mai libanda. Bon, nani azali na mutu na bien na précision kopesa pona ba mai oyo pollution ya mai? Qui peut donner un témoignage ou bien ata na shumu chiluba ujuma kwa kula ngai bwa mai sa bon bibi to pichila bikole bwa lubwa lutatu lutu dibikalanga na lumunda mwa musoko wetu wa Congo précisément ku frontière ku tudibikalanga ne bwa kumona lutatu lutu kaji na lulwa mai manyanga ku société ujimwikalanga na mwangola usanganyibwa pabu ipine chilamba cha Fukauma tudiba peta lutatu lwa bungi mini ni mifu bikele bifu nyama ya muma imifu lelweu katutuka biditunwa mayato parce que patutoa kulapa luputa lutu jitubikila muchiluba lukaji lwabungi munda mwa maye mukakwene kabili mushindo wane bantu bajimu akuloba bwakukwata na shibikele to kabituko kabidito maya kama changer lutatu elu lujimu akutujika mushindu kai lelu masama aja abungi mumusoko tulibika lana a cause waji nyangu kaja maya. Chef Benz, mais lisolo ya mai ya Chikapa yesim awa eza liboso pona nini boyebisaki te ba autorité ke mai oyo ya Chihumbwe esi ebebi pe bambisi ezokufa? Bon, pona ngai Benz nasalaka na mai nde naza ku confirmer yo mokolo ya liboso mai ebebaka toyebisaki bakonzi oyo tokoko kosite teke tomoni mai ekomi rouge mais balobaki te peut-être bato ou bien ndenge nini basalaka moins négligence toyaki kobenga bango système mais mokolo mbisi bandi kokufa
tobengaki bango lisusu tolobi tomoni bambisi ya munene meme na ngai oyo nyonso ezokufa toyebisaka bango